Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC, bonjour à vous, bonsoir à vous. À n'importe quelle heure, vous allez suivre cette émission. Des belles émissions, Nakatia Eco RDC chez le boss Jean Chibo Chiboaboa, Papana, Tala Papa Banebele. Mais Laurette Chiboaboa est là, Jonathan Chiboaboa, Sephora Chiboaboa est là. Je vous salue là où vous êtes en Suisse, donc bonjour à vous, bonsoir à vous. Et merci à tout le vrai, il y a Eco RDC, Bino Boadbo, Messana, Hollanda, Biso partout dans le monde. Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda, Zambie, Tanzanie, Goma, Mwanda. Donc là, j'ai dit merci à toi, Maître Glory Mwanda, là où tu es, donc l'avocat Eco RDC. Et puis, sans oublier, fan, et puis, Masta, les boss, Yemoro Jean Chibo Chiboaboa. Vraiment, Mireille Kouaman à Paris, je vous salue de la part du boss Jean Chibo Chiboaboa. Merci à vous, Willy Mamona, depuis la Suisse, Zoulia la Barole, Nakats à Londres, de la part du boss Jean Chibo Chiboaboa. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous sommes encore revenus encore une fois de plus chez Marina, donc voilà, c'est notre invité d'aujourd'hui. Encore une fois de plus, Marina, c'est une actrice, c'est une artiste bien talentueuse, voilà. C'est pourquoi on est encore revenu chez elle. Après télé-réalité, voilà, je demanderai à Verdit 24 d'exploser le plateau, d'exploser les plateaux. Donc voilà, donc Verdit 24 exploser le plateau pour mon invité Nanga Azali. Azali Morote a accompagné un grand frère Naïmoro Boé tout à l'heure là. Donc voilà, Marina, ça va? Oui, ça va. La fan nao ba mona yo ba mona ko déjà na télé-réalité et là maintenant le lot est sous quota là. Ah, na sepeli vraiment ba fan na nyonso na mona José ya na français na mona mama Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbetolo na Londres mama moziki lelo vraiment Bobby vraiment yo talanga ça ninga vraiment bien ba fan na bo sepela. Merci. Voilà Marina, la fois dernière tu as que tala yo pour na télé-réalité Zaki surprise et aujourd'hui tu es sous quota là à part sa santé ça va? Oui, ça va Nangola Nzambe ça va. Ça va marcher. Kitoko makasi. Musala. Ah, musala ke kitoko makasi karande kaka. Toyokana na ba fan. Ah, ezoke. Karande toyokana na ba fan. Oh, mamba bien faut ezala po ba on ba sepela. Voilà, fan il y a Marina Énergie, Bolandais dans le monde, partout dans le monde. Émission c'est une émission internationale, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Là, na sepelico Zala défend ba écran nabino ni batnyos to bolanda rabiso. Merci à vous, un bon lundi à tout le monde. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans la commune de Mbinza. Voilà, donc balobi la commune ba bien ngo ezara likola colline nde balobaka voilà, mais na habité na mona langa colline ngote mais nde balobaka. Voilà, Marina Azaye Morote. Azana grand frère na Yaza Pembeni. Bonjour papa, on s'est présenté bonjour Bob Molema. Artiste Jossard, nasi poto baebi, eko soutenir petit c'est propre. Moi na ndaku, moi na continue ma solo. Il y a des choses mais il y a YouTube. Tout ça toujours simane to bakli ma faire rebelle. Boyebi nga bien Jossard bon, na saluer na bana poto, na bana domasé tanto oyebi oyo combattant de Londres, ya musika oyebi de Londres. Bien, de Londres ya musika. Na baso Irène Makesi na Paris toujours Bosé Ebele na bakisi Jean-Paul Kabouikou sans faute bango toujours baza kuna bana nzonzing ba yebi bien au Jossard bal combattant toujours na tout au frontière toujours. Ok, merci. Au moment donc tant grand frère à sentir que petite sœur à Koti na mondo à lobi bon on a faut soutenir et ça c'est vraiment une très bonne chose. Marina Mosala Orbino Brosala, ils ont vraiment la difficulté belé. Ils ont vraiment la difficulté belé. Au gérant on est. Bon, on a mes caca ko bunda, ko gérant parce que ils ont la difficulté belé quand nous lobby. To kuta na ba problème sous na niveau ya ba scène. To kuta na ba problème sous na niveau ya musala, na ba collègue. Donc luka kaka. Ouais, donc temo lingelo kango luka ko sala lo mo pour que aux akama malam mais to gérant kaka. Marina, on ne va pas vraiment beaucoup parler parce que on est au courir derrière les temps. Sur les lotoyo lukayo,
Donc, bateau baebi déjà, Marina, ça a été réalité dans le temps, bazongi souché, les lots, c'est que ça, et Loubou et Bastar, mesdames et messieurs, nous sommes revenus encore une fois de plus pour les Loubou et Bastar. Loubou et Bastar, ils ont conception, les boss, Jean Thibaut, tout le monde sait que, tant que tu artiste, on a du saut. Pardon, les boss. Thibaut Bois, hein, métier noir. Marina Yoana malgré non lela, papa langa non leli vraiment ne le sala et ça nga bien. Et ça nga vraiment bien. Si on a mokilio yo na mona ka uzaka yo moko. Beaucoup mimi balete. Le boss Jean Thibaut est là pour promouvoir les artistes, donc ça se passe toujours comme ça chez nous. Merci à tous nos fans, à tous nos vrais de partout. Merci à toi, ami si des anges. Hein, ami c'est des anges Noëlla depuis Londres, je te salue là où tu es, donc ton déjà, yo déjà. Voilà, Marina, Delo, tu es là. Déjà, tu es sala émission avec un Loubou Bastar, nabi qui landa YouTube trop. Et Loubou Bastar, conception anglaise, Bastar Balambar. Namoi déjà il y a Jossar Azana, on dirait au côté là. Déjà le Robin qui est au Beng, non, il y a Jossar. Il y a Jossar au côté là. On n'habitait pas au Lambé là, au place où ça. Bon, à quoi taper aïe, à quoi taper les Tungulu, à Tandembi, hein? Il y a Jossar, à quoi taper les Tungulu. Bisous de côté là, mina azala, tu Lamba oui, non, Lamba moko, mais n'habi que ya nanga alinga pe moko katama les Tungulu, alinga leki na sa amsa na sa yemo, ta ko katali Tungulu. Non, si li sango lelo na ba. Non, si li sango. Voilà, donc mesdames et messieurs, Marina, lelo yebisa bisono. Planini oyela biso ya sika ou bien batu. Bakozo appelé le babi bango pe na kwa na bango et surtout que bande ko na biso ba vrai surtout bino so bino vozate ba fan na biso poto na éviter Kinshasa nega Congo Brazzaville merci beaucoup Angola oye donc vraiment na éviter lelo planini o lambela biso spécial pour au CPL ça ba fan non Marie. Bon, les lots pendant na olambe la ba fan nanga le football ya pointe parce que fumbo na moni ke balambi lambi ngo trop. Na moni balambi lambi ngo trop mais les lots que football ya pointe na c'est vraiment poisson pembe na foufou vraiment ça bien. Spécialité les lots pointe noire mesdames et messieurs poisson grillé à côté et avec accompagné du foufou. Ya je sais Rogi Nayoki Bob petit sœur le biazola ma pointe pour fumbo la mami trop. Effectivement on a raison. Pour leader nanga nsakala alamba fumbo. Alamba fumwa alami na marque marque biso mibali. Mais azola ma pointe. Mais dadi di Kambala na sibilo alamba yo ebi. Dadi di Kambala asomba safu. Mais azana raison hein. Akena ndenga ba Congo. Ake salbi la marché na asombi safu. Asombi makayabu, atango na mai, atokisi mai, atie safu azuba kwanga kati. Yaza dadi Kambala atokisa safu. So bofuna yibike wana petina e Jossar, atokisa safu na makayabu tolia. Ok, d'accord. Voilà donc mesdames et messieurs, Marina s'il te plaît, pesanga sac nangana. Merci beaucoup. Voilà donc mesdames et messieurs, on va remettre le $20 chez Marina. Poto Kende rapidement marché avec elle. Voilà, Marina, le $20 est là. Donc, maybe que Bissou est en train Baba Kosara. t'es voilà où tu connais maman baye. Myriam Mwambayo ebi donc on a la route ça on a tenu à maman Bissou tozara Carabou et ça se passe toujours comme ça. Merci à toi depuis Kinshasa, tu es ici à Kinshasa. Merci à toi Aigle Jaune, donc Aigle Jaune Nakatsabakin, Bruxelles les Alarats Kina, Aigle Jaune, bonnes vacances, passez des vacances excellentes vraiment et Nabike et Zala bien Tinasuka. Aigle Jaune Philo Luming on est ensemble donc voilà mesdames et messieurs, Nabike Toké Nabiso marché, Toké non ensemble marché, ça va. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans le marché avec notre caméraman le plus célèbre Verdict 24 derrière la caméra mise au point. À tout de suite.
Hello, no, I'm okay. Wenzamba semule abi. Semula sho. Mama. Mama pe yo bagate. Yo peut être foko ba no te. Sisi na nenda kitoko ya baba. Semule ya baba pesa kitoko mama. Hizo ndemba chefu ya kitoko na soma kaona matari kibala. Mama. Matari kibala ukende kuna. Matari kibala lazima kufa bien. Matari kibala wateka kufa baba huko ya kitoko. Shiri kitomona. Mama koko koko. Eza penda ya kitoko mama. Ukende kuna kitoko. Sogeza mabeni maye. Mwaetu sio koko
Pakopi bale wasala tena komnyumba kwa sana posa koko na sepelo. Mwando bebe o. Kasa za posa tu na soko sio oba mase. Aya bana. Oba sana. On est comme manioc. Mais l'angolo. Bon ni panga. Panga. Ah yeye umutu na lo yeye. Kamanyoka yeye. Alors bien pour na dongo. Mais mon mission de tout ça quoi. Mais c'est la mon mère mon de artiste comédien. Tout ça loko yo pour na quartier et tout moi matus. On comprend. Dans tout but on a 1000 francs. Tout ça on peut aller na bana na biso na ba boucloté. Ça pour un artiste comédien. Il y a Mouyombe Gochi, artiste comédien. Tu as artiste comédien de tout ça. Au moins caméra. Mais ce là bien peut-être mais pendant 300 fois mais 300 fois on s'en dit OK nango wapi. Maman, t'as l'avenir na yo. Kola na mana bon mana bénéfice pour na lelo. Okuva bwani. Okuva te. Kambi balé au rasté. C'est quoi? Bon, pèse pas 2500. Plus vous faites ça à 2400 francs. On a fait. Exactement. C'est bon. Bon, c'est combien? 3000. Tout le monde peut aller mettre là. Mais yoga, mon n'a pas projet belé pour na yo. Là le bifo na luka. Mais oui. C'est toi bon monter mais tiens. Toi bon pour aller. Toi ba mike, toi ba mike. Tala, toi ba mike. Mon mot de osme bleu ouais, mon ba carte bo ça ba carte. Ndeka bona photo si ba yebi. Na photo de ba, on a na photo. On na photo de. Bona ba Congo. Na ba Congo dele. Ah na yeba il faut na ba Congo ça. Tala, mais yo zan le ko pinoti ba. Tiens le mona pouvoir la taka de net, ndelo ça. Oteka sembu mais na linette. Tala de ko saboter ba client. Ah ya maladie. Là oh ya fier bon là maman pourquoi pas t'aimer le rôti on t'a la fan na lingate koto on t'a sipi sipi on a ça qui vont moi te que non et teka mama kasi teka mama kasi mama teka atote na nini ezaka semu ici a été plus cher. En tout cas, ça a bien. Ma poisson est vrai, bilamba kitoko. Quand il y a une maison. Il y a un plateau pour la personne. Mais j'ai pas vu comme ça dans le menu. Moi, ma marque, on est pas capable. Kasi ba consumption na isasa tolia ate on est sur tolia ka maman Mege oyo aza mwana bino mabele ajoba muyo megoshi na bike yo batuno sa muyo megoshi ba bibo bo en trop maman Mege ateka bilamba na tembe ateka ba poisson ba ngombe commentaire ni utsapo na leki no mwasi bo mabele ko bana poto ba yo ka mofuma mama ya loba mingi ezate
toza bana mabele il faut bana na biso to fula bango bozomona ndenge ilo azokende alongwe na réputation akomi ministre alors basuite na ye nyonso efo emata bana nyonso maloko efo bafungwama toza bato ozi bayembaka te ayembaka na confusion ifala boyebele oni alandaka na malweka arata yango. Merci de olobi ke Polé Ilo azalaki député mbala moko akomi ministre mais fo mona Polé Ilo boyebisaki ke bana mabele mpe baartiste mabele mpe fo botombola bango wana eza eloko ya koloba te Polé Ilo nga mona aza makambo ya tata ya bango ya kala naboya ye po akomi mobandeli yango na bayi bapasutaka tike tokende ene mais wana aza mwana mabele akosimba staff nga mona oloba ne polele boye wana baza bana na yo akotombola bino po banga te oyo mpe aremplace ye suppléant na ye wana baza play wana mutanga leki na bino esali olamba po oyo eza lilubu azosala Maman, on a des photos, on a les fruits de mes entrailles. Bango le bon comme un méger. Ma héritage. Merci maman, merci. Merci maman. Merci. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC. Bon, mon nom est Tozaki na Wenzena Bandeko, donc Tozaki na Bango, accompagné Marina, artiste, et puis accompagné Naya Jossar, donc Tozaki biso tout ensemble. Vraiment, et ça la recette autant que dans Ndeko. Ache un pas quelque part dans les camoro bandeko ne artiste bazo soutenir et voilà il y a un bandeko artiste balandaki tokena bango ensemble en complicité na grande sœur grande sœur ayo côté là il y a Jossar ayo côté là grande sœur ayo côté là ngama be quotité et oui problème on a yo côté là je t'aime verdict y a côté là bon côté là te belé wende non ça artiste na biso quand même faut aux amabélé na biso voilà pour nga na bi de ya marina de ya na lia de ya lo sabula ina au dégât lambelango esanga ba sentiment mo boui na bi ke bana poto wa za décider tant ba mona lo lenge la marina olamba donc moni ko lamba etala pe beauté ya mutu so on pas mutu so ko za elongi magugu malambi biloko mabe mais marina za beauté mo ya ba ange so on pas donc ko lamba ya lelo bana poto wa za décider. Merci beaucoup Marina za sombo Marina vengi va ndérouler va côté là. Voilà mesdames et messieurs, voilà. Marina tolo bébé l'été parce que tu as courir derrière les temps et puis Marina aux une micro nanga na kabelu en pour aller. Ah merci. Les longs appellent comme Bob nandé nanga. Ça va. Ah les lots bana poto na zolambela bino point. Bakongo baloba oui eza point noir bakongo bakanisaka ke biloko eza ya bango alors que biso pe baluba ponga za mulube mais na lambaka pe point le siko to lia pointe to na poisson na biso to na biso ka point na biso faut ko tambis to na mwa ba épice na biso moi c'est mon l'absence fofo ezali le pena ba poto boko sepela parce que boza décider parce que Marina Lamba na ba José ya na France bandima ye ba diasala wa diasala mongombe mitid na Londres bandima Marina parce que na lamba makasi vraiment et bobo on a décidé. OK ça va bon tokeno poisson ou eza pour nani poisson eza ka pour na kolela nini légumes na so pembeni na okalinga OK tomoni mbisi na biso yango nde ekota kuna ekende suko bakisa mwa babilengi musu na kati ya pointe eza bien mwa bapeza pembeni mwa bepisi na biso lelo vraiment bana poto boza décider bino bobo mona nde Marina azosala musala na ye. OK bakisa bien que tolia safute tolia safute nde dadi kitamba lambaki safu mais nga Marina la lambi safute na lamba nde pointe tolia na poisson la biso ya Jossa ya la leli. Voilà donc voilà mesdames et messieurs Marina au présenter biso biloko na yo voilà to ebité sikoyo et comme air to chaka puisque mutu na place abanda musala na ye
Voilà Marina. À la congolaise. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Restez toujours branchés dans Eco RDC car vous ne serez pas d'ici. Nous sommes là dans la ville province de Kinshasa, précisément dans Ngaliema. Donc restez branchés dans Eco RDC, vous ne serez pas d'ici. Quartier Maloueka, voilà. Quartier Maloueka, donc mon pépé Moïsoleka, vous ne pouvez pas imaginer. C'est très beau, c'est très beau pour imaginer. Là, je dis merci encore une fois de plus à toi. Depuis Kinshasa, mon ami personnel Abeka Prince, Alain Batoubenga Kalala, donc le maître avocat, je te dis merci beaucoup. Merci à toi Verdict derrière la caméra. On se retrouve tout de suite après avec Eco RDC. Mardi. Mais je sens que mon équipe est là. C'est que pointe non raison de protéines macassi. Macas. Il y a pas de vitamine macas. Mon des abofona ça on peut na bien pour na lunga basinga. Ils en basinga? Basinga. Pour lunga mo basinga o. Ça ça mo bien te. Et puis na ko biloko ngo ils en bazelo. Macas. Donc faut passer un peu na mai belé. Parce qu'on a mai belé pour la lien on a monoko se sentir ma bazelo te mo ba crac wana te. Aussi, on y a collé déjà au chakra. Eh, nazo bandana. Maman n'a pas vu pardon. Nazo y a collé comme malembe. Eh, au look les ngande makambu. Makambu. Abeso Marina Bob so melate. Ah mela, il était mela bagenete. Bob mela gene. Nga genete eh. Yalinga mo batirbo. Ah Bob. Voilà, on dégraisse ma graisse dans tout à ça pour santé. Moi bala potata yo moko vraiment. Boba kokolo côté. Eh, ya jo ça. Ah nguluma te. Ah nguluma. Ya ko bango. Merci. Merci. Lelo pa bo sentir. Hein? Et lubu. Eh, lubu balamba na bango mais lelo nde suka. Mais c'est comme si non mon ni ni comme je connais. Pointe. Non kutana lubu na monte. Et quand on kutana on ni po bat ba okime loko ezala po lamba ngo fozale. Ozotan. Ponde ngeza fo longola mabele. Musu swata la bandoko suko sokola. Amona bareta. Amona bareta. Yamba préféré na maman ba fumbwa akimi ne blonda mukuse. Ce que je préfère moi bleu mort là bat bolia à se sentir à l'aise. Bob excuse Bob. Fumbo basa nini? Que peut belo ça vite fait. Donc tout le monde va pas ça là. La ma fumbo. On va prendre ba Johnny Pamba. On a président ngaya na ngai pardon tika ko tsa. D'abord la ma fumbo ce qu'on ba ke donc après moi na mobala la ma fumbo aibi ke saleté ça la gâté yango ke azo faciliter la ma fumbo. Donc président nga lobi na bongo te. Nga lobi nde po ba biso basi to kimanga na fumbo po bi ke fumbo na onza mu kusezwa nga tante. OK. Ya Josa. Papa normalement Kosukola comment Pointe Noire au Kosukola on a plus ou moins combien de fois? Attends 3 fois hein. Mais c'est les belé. Et belé penzapo les arabazolu makasi. Et outi na mabele. Donc là ba ya na ngwana faut kosukola ngo bien. Pour kosukola ngo bien te boko ko lia ngote. Voilà donc, mesdames et messieurs, tout ce qui Marina continue au Lekia, le bar, pas en amour, rapidité, en vitesse, tout ce qui a continué au Salam, on a Kiménio surtout. Donc, on se retrouve tout de suite après, merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, Bissotolandara partout, détail en détail, Tolingato Eba, Linda Mopondi depuis les États-Unis, Yoba Nanga, non, tonton Bob Namona Iboete, dans un sait Boete, Landa, émission à Boké Bignon, surtout Linda Mopondi, Landa, voilà, Marina Toé, Suko, na pompe, na robinet, tout à l'année, ni au Benabiso, au Sukola, il faut les bélés alors, Maïa, on a le robinet, allez-y. Ah, n'a pas Sukola, Maïa, biloko, mon aimant est belé. On a sur le 3 fois. Pour les gens belé, on a passé bien. Pour tous les moyens qu'on lie à nous. Ma maman a le bao, mettez-nous en verdict.
ayebi mambo Yo bomisa verdi. na bomisa ayebi mambo mais tinwa ayebi ke makambo po ko passer biloko bien po sinon te mabele vraiment ça na boyo mama soko panzala nde sango te na bomba na ndenge na ebeli bob Bobby pardon toyebani ah oui na mona maman yango changer na couleur mabele soko to tikala o mona ya saleté tikala mabele zo tikala Voilà donc mesdames et messieurs bolanda na bouquet bignon surtout beau rater le côté tout ça la émission na biso détail en détail bolanda bolanda ma sœur Marina azo sala musana et donc énergie avec plein d'énergie le roi combo na emoko abia skolango 3 fois pour baser les ara tellement trop na biloko na biso oyo donc les ara tellement biloko mo na vitamine belé et zabiloko ya mbiso moko na mboka awa donc ba maman na biso ba marcha ba lonaka ba nini donc voilà quoi c'est un peu ça on a la première tour non au premier tour au deuxième tour voilà voilà bandeko balandi botala bino surtout donc Eco RDC pour faire plaisir à tout le monde Eco RDC les boss Jean Chibo merci pour tout donc merci à Fanny Katalea merci à Nora Kalonji merci à toi Peggy Walungwa mon papa Simon Kimbangu on est toujours ensemble restez toujours connectés na Eco RDC au suko comme troisième tour po boye sikonde mabele na biso ezolongwa dana kata biloko wansi kola na okende kokata ngo pona matsango na moto omona pene ozala bien zuide olamba no boronde yo saka na Queen Mother kilo monde biloko vi alinga ngo makasi vi alinga biloko makasi soko olamba omona bengi biso baye o alinga mingi omona bana na ngai il faut koyeba kolamba na lingaka bino ke boyokisa nga soni te po partout bokozala oyeba ke odéfendre mo eloko mo bopoza mwasi parce que biso biloko mama na biso amulube babiloko pena banda otyango kate mais que de fait que okutana na bayombe vi ya muyombe alakisa biso babiloko oyo nde ozomona ke ezobakisa biso implice Voilà, ils ont ça en plus, mesdames et messieurs. Donc, restez toujours branchés Nakatsa Eco RDC avec le boss Jean Chibobois. Il y a Bissou Rataraté, coup d'œil Rataraté Eco RDC, c'est-à-dire Marina Énergie. Mesdames et messieurs, soutenez l'artiste. Le boss Jean Chibobois ne fait que promouvoir les artistes. Et vous, vous êtes là pour soutenir les artistes. Car sans vous, eloko ezate soki bino bozate eloko yate nzambe na likolo Eco RDC na mabele on est toujours là à tout de suite ki biloko nanga na se avant na kata siko fona ta mbisi nanga na mai ola na bando kata kuna mbisi nanga kuna ezolenga fona zo tshaba mbisi nanga na mai lelo nde lelo ya josa ko kata na musapi lelo boss Chibochi baba eloko yo luki aussi sango tina suka ana tembisi nanga sikona bandokata siko légume nanga ona zo moyen na la moni poto pe mai nanga su moto fona zo na sala poto Mama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC
Marina, dans l'émission vraiment, c'est toute la première fois que j'ai assisté mesdames et messieurs, Pointe-Noire et ils appellent la première fois à Lyon. Voilà, ils appellent la première fois à Lyon. Marina, tout le monde a bazora fumbo, baki 400 na Wenze et tout, mais à notre grande surprise, Pointe-Noire, balobi, aux salons on a mwamba. Fumbo karati. Ah, yango ezaka lokwande balamba fumbwa, mais différence c'est ça que OK machine était yo moko kandengo yo na ndaku osokoli yango kande bomoni na sokoli na banjo okata ngo boye na okata ngo fana kata mikie po ebimaka lokola fumbwa. Donc na okata ngo mikie akwende na ochango na moto de biloko na ngai kotoka. Donc eza vraiment eloko moko eza kitoko vraiment. Et ça va rendre le monde je sais pas trop et ça va la même chose ou bien comment après les kokita maïnos ekiti après na mai wana na bwaki yango po ndunda nange esa neti mo elembi na mai wana na bwaki nde na ti biloko na nga nyonso bambisi na nga nyonso tu na matisi ali biloko na nga bandi kotoka. Voilà, tozolanda attentivement elambeli ya Marina Énergie. Vous allez vraiment scotcher, coller devant vos postes téléviseurs. Comment est-ce que Marina a préparé et Lubu Oyo Mbali Bosso Tozuango Nakati RDC, c'est-à-dire Pointe-Noire. C'est la première fois que moi n'allais à Yango. Donc, dans mon Yango sous l'élo. Tozo zela bisonyo surtout na ilongo na ba invité to lia yango lelo biso to ensemble à mamba dégustage ezate to kata fufu to lia yango ensemble lelo. Voilà, donc là j'ai dit merci à ma petite sœur chérie, ma petite sœur propre depuis 0033. Merci à toi Mbili Abel la Cléopâtre, hein, la fille au Acharabatou mal à l'aise sur les réseaux sociaux, la Cléopâtre, donc Armen Poupée Barbie, merci à toi, hein, 0033 Mbili Abel lâché car makolo. On est ensemble, donc on a protégé au petit Narobangate. Donc tout ce qui est au cassit, on continue, on l'a qui s'habille sur le boko ya Marina. Ah, vraiment les lobos a décidé. Non, ils allons voir l'os boulaï kate. Ah boulaï. Na kangili gambalo sa boulaï on a biso. Na ogena ngoti na suka. Ti jour to yosa émission ya bikolo. Te ayakinde jour on a lamba ki boulaï. Ya ngona lobi bongo. Lela sika meka point. Donc voilà, mesdames et messieurs, restez branchés avec RDC. Voilà, Naza, la grande sœur, il y a Marina, viens. Il y a Kanano, il y a Kanon, Jourouana, Toyaka, Yozalarati. C'est-à-dire, tu me dis, sur la Marina, et puis, non, ma grande sœur, elle a sur la terre, grande sœur, elle a panaé, et tout, Yoza, grande sœur Marina, bonjour à toi. Bonjour, papa. Comment on a Jeanne Keke? Caméra. Comment on a maman Jeanne Keke? Marina za petit sœur nanga ine mutalaninga asima. En tout cas jour boya ki na sa ki te na moi déplacement mais le lorsque to sana bino longo en tout cas to tambola ki to keti na marché place Marina so mi biloko to eti na ndako bomona ke non le lengo sa musana ya zolamba Marina ndo on a za bonga ta joua kanae maza maman ndako alamba bien asala musana e bien donc le lengo bomona kanda za ka na côté d'été parce qu'elle habite jamais na côté d'été parce qu'elle a petit sœur non ba o eza réalité na ya makambango à part qui artiste naé azara pena l'équipe enza mikitisa pour mso azara le roi comme artiste et bania célébrité moi bazel et botami mutu makasi et tout mais quand même yena habité à se comporter comment jamais papa pour na Marina en tout cas yena boki akiba fleur donc écoute za sous petit sœur nanga ta comme penza camarade nanga ngana penza penza dans l'insaka na musapi donc aza fille moko aza bien vraiment en tout cas pas Marina en tout cas sur la bien asolana mutu bien asala musana ndako très bien mais moi mukieka pona eza ka moi kanda mukeme voilà yango eloko bandela misusu juto kende ngune pas muyombe gauche malheureusement yamba biso bena bien te muyombe gauche faut changer comportement biso to ba journaliste nangana s'adresser na muyombe gauche na biku tout so bata poto muyombe gauche so ta message nanga landango lelo presse ba négliger ngote nous sommes de la presse moi je suis journaliste engagé.
Je suis pas un garçon, il y a balabala terre à terre. Alors, soko ça baga fola mike mike tu as que le artiste, tu as que le yote. Yo ezaki le roi nga ba yo lukanga, papa Jean Chiboza à Kinshasa à Lobelinga. Alors, tant ozo yamba artiste, oro yamba biso ba journaliste na ba caméraman, ba outi musika, ba matcha au micro zo boudé, donc au boudara bisoté. Nous on n'est pas des gens au balroti na balabala. Alors prochainement, faut le quoi arranger. Bat barozo image ba capturer ba tindela ngoyo ngam na lobby na yo, donc faut changer. Merci beaucoup to continuer ba ebisa biso Marina moi kanda murubo ezalaka yende problème ezalaka kanda. En tout cas vraiment boss Thibaut Tiboaboa dans Marina za moi na yo. Mais ndaza wana mukeka eza pas Marina za kanda. Moi mukie. Mais parce que asa mutu asa mai na makila voilà. Mais moi kanda na yo wana masola bien, très bien posé. Donc on est peine d'appel camarade donc yanga mo vraiment grande sœur na ye. Pour la carrière na yo. Oh pour la carrière en tout cas très bien. Souhaiter nini? Na bois kele ba fleur rebelle ake liboso en tout cas nzambe ya dina kwa nzambe a pambola e ake pe liboso pe en tout cas musana e en tout cas nzambe moka soyez en charge. Merci beaucoup mesdames et messieurs, donc on continue tout juste après avec Eco RDC Verdict 24 derrière la caméra. À tout de suite avec Marina. Mesdames et messieurs, Bissoto Lazara étape par étape, tozonge suis pas Marina. Marina, tout le monde qui est au Kati Pointe Nord na yo, siko to comme na étape ni a. Ah, siko monde na tsango na moto. Pointe na Ekita, soki ekiti mai wana nde na ukana bwaka mai wana. Total na Kati. Ndeza bosko ezotoka ole ekita mai wana nde na ozona bwaki yango akona zi mai mususu ya bien na tie comme ça na zuba épice na nga o na sali o mona uti o sokola comme ça na tie yango na kati ya biloko na ngai parce que point ndenge za wana soki obwaki mai nango te esalaka neti mo mukusa moko bona nzota bana poto ba mama na biso basi po biso basi nde tosimbaka ndako ndenge omoni nga Marina na tie point o na moto ndenge toki wana mai wana na oluka na bwaki yango na zui mai ya malamu na tie na zui épice na nga na tie parce que mai wana o eza wana soki obwaki yango te esalaka ndeti mwa mukusa moko okokolia pointe te wana mwana mama papa na ndaku atomboka bien biloko ngo lambelinga mabebo ezaka yo nde parce que bosanaki kobwaka nde mai donc na obwaka mai aponde na te mai mususu na te na épice na ngai épice nyonso tout le bas oui omoni auti kosokola na sokoli matungulu na ngai naza na mandembi na nga na poivron na ai na muscade na nga donc ba épice na nga nyonso nde na okata yango yango nde na otongo na kati biloko ekota na kati a olobi ezali naza na tomate ya mbuma malembe. Ah oui, deuxième. Deuxième na ozali tungulu na nga naza nango, naza na ndembi na nga, naza na poivron na nga yango yo, ai na nga yango déjà na longola ba poso pour que ai par rapport à ndenge ozu ba biloko ne koza combien de mbuma na ngona. Balobani na français na bosani. Bon ba mbuma nango na ko tia nango mo ndenge za nango mwa 4 na nga bu. Parce que za boule mobimba mais na kati mo katikati ya ai nde yango moni na ucha katikati wana katikati mususu na bombi nanga. OK, d'accord. Ça va total en image. Voilà mesdames et messieurs na bosana ki baloba on dit goose d'ail on dirait. Marina, lelo to ka loboko na lelo. Ndio bengisi batu mo Marina lelo ndiye bengisi ba vena ya quartier ba yo soutenir ye mususu susu ai. Vous allez reconnaître cette figure as artiste Mbonge, Boyebié. Ouais, Azara qui est pas Mouyombe gauche, je crois. Ah oui, Azara pas Mouyombe gauche. Bonjour les grands journalistes. Soutenir petite sœur Nayo. Tout le monde entier, tout le monde est belé. Oeza mondial Mbonge, petit frère Mbonge, groupe Mbonge est abonné du forum, mais tout ce qui résistera pour information. Je crois, à part au moment où monsieur Mousto savait les grands journalistes, il y a un groupe, au moment où il y a un groupe Mobimba. Mais pour tout qui est indépendant de la Marina, les Londres toye boye toye pende ko lembo lande pele mais c'est pas Marina. Donc na mono ndire moni ba poso yo on dirait aux asouté. Forme mwamba wana ndengeze ko ekotela ko na point wana. Na forme matungulu tenga katela matungulu wana.
na bambongo wana zomona wana. En tout cas, rendez-vous na table kaka nde batapa romona biso to tsamisa pe be posone ke longwa. Voilà. Et mon nom vivant et le banango mastanangai, ma vraie Talara yo ma préférée, ma star comme je t'appelle tous les jours, tous les temps. Merci à toi mon ami personnel, grâce Temo. Grâce mon passeport rouge, nanga mo ya kati don yo bigande to solo lara. Okiti. Lubu babilo yo linga mingi ba lubu banino lele lubu fort et lubu yango donc tout cela a to katara fufu choyati ezaka to kata fufu verdict na ke siko ndenge point nanga ekiti mai boye non parce que mai na sopa okuluka sopa mai nanga nde na ofina boye mai oyo yani ezotikala nga na olongola ka nde point bos tiboti bwabo falazala ameka babiloko kakasako yo akomeka na onde awa Yem tu m'emballé à taille ça nous va. Commandez manger. Ailleurs il y a tu papa quand on commande moi bien. Yes je tu va démolir les ningine. Ah bon. Et à neni. Qu'est-ce que c'est là pour type. Il y a tout souci là. Nous au damara. Il y a moi. La maman Bayaya Balek, cette ligne internet Boutala. Conception, y'a boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC kotoyo Boss Jean Chihuahua Tokomema bango kaka Tokokene bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokokimesa bango kaka boy Wumela yo Wumela yo Mesdames et messieurs, tous on est pas énergie Marina. Marina, olongoli longo légumes nanga oui nazui mai na bwaki sikonde na bona ozwa légumes nanga na ozongisa ngosuna nzungu comme ça et comme finalement na moni ndeza boza pena légumes alors quand ndeka bandunda nde toliaka bandunda matembele est-ce que yango pesa na ba protéines pe belé na kati sikoyo différence là parce que matembele batia mwamba te mais on batia kango nde mwamba mais sikoyo na ocha simande na ozwa mai na otia na kata biloko nazwi mwa mai nanga na tie ndeko bolanda vraiment na bokebi nyonso donc voilà natie mwa mai nanga na kozwa baépice na ngai oyo nakataki ah ok voilà bana poto bolanda natie baépice nanga na kati siko nazozwa mafuta na ngai na mwa kibe na ngai nazwi na tie nsima nde na wana kotia na mwamba na ngai nasundoli yango siko nde na moto ale nabosani ye siko nakoti kota fufu mpo nalamba fufu konobamamba fufu boye te nzambe nakomaka allergique basti boti baza te moi oli ezate ora te nakomaka allergique na mamba fufu ponde na okata fufu lelo na ebite ko donc ndeza boye to tala ndenge ozotia mafuta to tala finition ya eloko oyo ya ba épices na ba biloko nyonso tout et après
to tiki suko kota na kati ya fufu na biso parce que place spéciale mesdames et messieurs comprenez qu'ils allaient comment on appelle ça nini Pointe Noire ouais place spéciale eza yango wana ba accompagnement eza ba Chanchard voilà ba to benga Thompson et tout donc mbisa oka eza na kati ah donc mbisa oka ko pa uchomba la moko OK kuna pa baksa pe ya pe moi vitesse na voilà donc merci à toi et bon anniversaire d'avance à toi ma petite sœur Pena Kati, Monseigneur Dangwe Tiffany, donc Bele ba tatouage, Talarayo, donc Monseigneur Dangwe Toro fêté on est à Kitoko, Toré sous na mwamba. Parce qu'on a fait la mwamba là, on a l'ukana tchango la pointe, pour les Josara on lia sentir que oui, auto relais bloc à Marina. Mon na barter a mbonge bazana. Ah non tchango mwamba là. Lelo zande lelo ko lelo toko tisi loro monso asika Pointe Noire oui poto liembisa mai trop elobi na mami molema to liembisa mai trop bobe abi yango basaka ta buyo moko te kambisa mai grande sœur nanga za Brazzaville mami abi nanga bob lukata mutu moko sa loro mususu asika ko kaka nini o kaka nini Claudia Sassou na Brazzaville Aibi Marambo Marnon Sala. On a peine dans pire Marina. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous vous laissons entre les mains de Marina et on se retrouve tout de suite après. Merci. Mesdames et messieurs, Tozongi suis pas énergie Marina. Marina, tout coup déjà au Bandoka ta feuille des lauriers et puis qu'est-ce qui se passe parce que on a déjà soutenu ça mais la moni ni netikali. Bon mbisi ezelo kwa suka parce que na boyo ndo moninga na ofungola feuille na nga na dans une feuille na nga na tie na zu mungwa na nga na la remplacer comme ça là na kota na kofinika ngube toki après na fini nguba si ma kofina nguba de na kozwa mbisi na nga na tie poso na mina tsango na miti ola na kofina mbisi elimwa oye omona na te omona panzani mais pour se retrouver pe au tomboli mbisi oyebisi pe boss kuna alinga yelo na toucher bola toucher libaku et puis on dirait voilà mesdames et messieurs l'accès bango pour batala na mon mesure papa oboya olia fona ta mungu na ngana mesure et bana ndata tsango to lekisi mungu ya yaka wana ya ndimora bongo na tili biloko na nga etoka le kotoka aprende na koya na baloli mwamba na zimbisi na tie comme ça na sala moi poisson na ngai na meka kokota ngo ba épice voilà obi là toke sala poisson to za biso tout na ba ya Josa toke pas maman Mégé vraiment c'est une maman très importante vraiment maman besoin lobby na za même libanda na kufi na oseka to là non on pour mon ndeni les gars kuna na vraiment c'était vraiment bien et les gars qui toko et mesdames et messieurs on est là nakati ya commune Ngalima très bien accueilli bandeko belé ya artiste balandi ndeko na biso va oui solo la bien madame silikala balinga ba yatin na solo la bien on moni bandeko na nga baye ba misusu kutu dans baye par surprise baye que Marina azakuna baye donc ça linga bien makasi ngape na lobi mais ba surprise pe na bandako na ba biso na on a loba mon quelque chose de beau pesa en parole na profiter kaka d'abord na pesa na bana potombote comme on a j'ai été me transférer l'homme parmi l'homme donc vraiment ba o ba yebi te je m'en fous mais on a pesa bino quand même bote tant na moni ba mo na lobi na mama poto moni vava antos na kata Angleterre ça dit soki biso le lobe artiste comédien toyé ba président Yannick Bazawa ba Josa Bazawa ba papa mukua Bazawa ba biso tozawa toyé pemi na Marina ibele ba lobaton su biso tout bana moyime gauchité ezali kama mabele on comprend yali kama mabele ndeto mona artiste comédien lemba so muninga ayambi journaliste artiste be ba yaka mbangu na palais donc biso pe bana maloué kamiko to ça tout changer moi tellement tout on comprend tellement jiba loba déjà mabe pour la biso meza su bongote on comprend pour maloué ka lelo na momoto comme na ministre honorable Paulin Ilwa on comprend dans lelo Marina zo sala lubu to moni eza pointe au à pointe non. Oui, non, les lots à pointe, na maloueka donc vraiment donc tout ça peut mettre na Marina. Si fait bien na maloueka. Ouais, na maloueka na maloueka bah faut pas comprendre que to lier à nyonso biso to lier à nyonso eza biso
Vraiment. Donc Marina Zawa Dadi Tambala te alamba safu. Faut l'obate. Barti c'est Kasavu Boybo Lambate. Faut la bonne vérité. Barti c'est Kasavu Boybo Lambate. Vous comprenez? Belle fille. Ah, Italie. Donc voilà quoi, besoin mona. On piodi. Donc bien besoin mona, donc pas la porte mona. Donc toto sont pas maman méger. Donc vraiment besoin mona. Donc on a l'obate. Voilà qu'on le l'été. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après donc avec Marina Énergie. On est là jusqu'à fatiguer. Merci. C'est bien. Merci. Nayoki na mboka babeti mabonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ligne ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eco RDC conception ya boss Jean Chibwabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga kotoyo, Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Chibwabwa tokomema bango kaka kokende bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya umela yoyo Eco RDC umela yoyo Boss Jean Chibwabwa umela yoyo Eco RDC umela yoyo Boss Jean Chibwabwa Mama Bonheur zalaka kawana Pour Eco RDC, yango nde maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Na ndenge ya télé-réalité. Eco RDC. RDC.
Voilà, mesdames et messieurs, tous les sous Marina. Marina, tu comme un niveau ni parce que. Point déjà on a lukana kiti sango ko déjà où il est mati donc déjà bon ça nango déjà ah ouais tsali kaka pam bien yango siko nde awa na saisonner poisson nanga na koti sango bandembi na koti sango ai na koti sango muscade donc ndenge zaboye siko na olinga na tiango nde na moto na mafuta na kalinga yango lelo bana poto lelo bokoyoka nde sango hein makasi yo mo talaka ne musala ngo ndenge salami on a senti déjà mon lumière. Mabe koti. OK. Voilà donc mesdames et messieurs avec Verdict 24 hein, Tolandi étape il y a plat spécial menu du jour Ezaki comment on appelle ça point noir. Il y a Mwamba, Ande Balambiango, vraiment Binonio Subomoni, et ça lui plaisir, na Batnia surtout, et ça lui plaisir na Yables Mokaki depuis Londres, et ça lui plaisir na Franklin Mokaki, Queen First Lady, et puis Chloé Mokaki, Glody Mokaki, merci na Binonio surtout Batboza scotché na Eco RDC, vraiment et ça lui plaisir. Suko, ah oui, na parce que la moi ma foot a des simbi moto. Kala tuzoganga mama bomimboka. Batimba non petit batimba déjà et on va Noël a mis si yo déjà hein déjà non tika ngona moto kalinga ma donc mesdames et messieurs on a beaucoup l'année magambeke bon Marina sko a tozandeni ah siko ndenge zabo nena te mafuta ba poisson ngana kata mafuta siko fona zwanzunga biloko fona kota na ndako ko ndenge vandi boza propre te na zona kota na ndako. D'accord. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout. Nangola binonyo surtout boza wana boza scotché na kati ya Eco RDC donc boza wana sans bino ba vrai biso tozate. Donc bino ndem bosala ke marambo ezala bien bino ndem bosala ke tombo utala biso peut ozo force wana ya olamkaka na tongo parce que musala mususu biso to pona ezate kara oyo na ebinde basala kopa elambati na ebinde basala kopa nini te musala nzamba tindaki yango yako funga majour mère na ngalo bara Bob Kendebu donc yango na ba Verdict 24 musala na biso ka yango donc boza toujours branché boza décidé na la raison de la caméra boye na mona on est na mona bino na ratsa banda kunanga vous me donnez le sourire vous pouvez sanga pour son seka et ça langa bien na bike boza toujours pour na biso toza béni pour bino boza wana nzamba zo lokumu restons toujours avec vous on se retrouve après tomba linga balia papa tomba linga balia basambela mais tomba mena masanga boye bitu asala ngote en plus basa masanga bazaba ba étranger moi lo tongo mela ko da confiance ba étranger te yonga linga so na mela masanga fona sambela ntinga maboka nzambe Samba Lola Zamba Sala Josué Zamba Bimisa Vino bato ba comprendre te Zabral mabe bwa Kongo me ya Lola siko Zambe naza ko tika tirbo na maboko na yoka kombo tirbo e bangisanga pona ko mela mena o mela kaka mais Zambe tango na olangwa na posa langwa chrétien na lelila langwa chrétien to na olangwa na imba banzembo bala mbongo na imba banzembo ya Moïse Mbiye na imba banzembo ya ba mama Trina na langwa kasa imba banzembo ba Fali Pupa te tombe na langwa na kena finga madame te na linga mona minorité Zamba Lola masango na amela ya tirbo vous comprenez que nzaba benga ye na amela masango na tirbo ça ngale ke no langwa na fote la gati papa babotanga baibanga na matina baibanga na kuka longa mwana bona mila tirbo yoka kombo tirbo Zambe shalom Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC, voilà. Kande Bomoni la table bien classée, emplacement Jezawana. Marina, énergie. Vous l'aimez, hein?
Oh, nalembi makasi parce que na travaillé au lamba fufu, au lamba pointe, au lamba poisson, ce qu'on a pu servir bino, ce qu'on a que bonga mana chocolat, comme ça to lit ensemble, tu vois babilo qu'on est oui, non chocolat. On déjà ensemble. Na ebi na ou mais la tena boire ka mai na latimba. Na rejoindre bino na messa. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Là, j'ai dit merci à toi Agnès Ilunga depuis UK, mesdames et messieurs, on est là. Merci à tous nos vrais. Vous voyez, donc, place c'est déjà plein, Ndeko, artiste, on a déjà. Moi, ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a tiqué, comment on a artiste, c'est déplacer dans Bandako, tiki, bango, soutenir sœur Nabango, petite sœur Nabango. Ça me va droit au cœur. Ndenge ndeko lobaki abi omona artiste alemba so ba ki mutaya ki osa émission pa artiste alemba tout ba sangana ba ya mode banani ba dudu soupu ba te bele ba ya na ba ye ba soutenir ndeko na bango. Pourquoi pas awa na Malueka yango pesa la mille lo artiste ba yo soutenir ndeko mais boyo ka bango tonto olia tonto aussi ça boyo ka bango ndeni ba ko se déchaîner bo comprendre nabi ke bo benga papa Jean Thibault ça papa Jean Thibault. L'artiste est vraiment talentueux. Il y a bientôt CK, tous ces là parce que CK qui sera stress. Alors restez toujours branchés avec RDC. Tous la marine énergie, mon appelle sa prière, appelle sa besoin surtout accès pour tout mégalia. Pour nous rebattre dans la peau d'amé mais on l'a été en zélaï. Pour nous ginzala. On se retrouve tout de suite après. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, déjà avant que Marina Lobana soit qui moi reçoit douche. Parce qu'il a transpiré et tout, a resservi Marina, merci tout le monde déjà zongi vite fait. Et puis merci d'avoir invité déjà on sur place. Il y a Josan Nena Gene pardon. Grande sœur. Osa il a biso le sambo. Yo sambela. Enga sama na terre promise, papa pasteur dina kwa nzambe Abraham. Mulubara. Te ya mulubata mu Congo. Dina kwa nzambe. Prophète Timothée n'a pas si on monte place aux alliés, donc prophète Timothée nous a toujours montabo sakoli. Bon, nachelo micro boé yo sambeli. Bon to bondeli. Éternel le Dieu tout-puissant, Nzambalo la Nzambangouya papa totiki moment o na salo boko na yo Yesu masi Nzambe nanga parce que moment o ekomi tango ya kolia Nzambe na sengi makila na e sanctifier biloko o Yesu masi Nzambalo la peke na ko pambola boss Thibault bisika zali Nzambe pambola mosala na iba faire na ke liboso mone na mosala zo sala papa yawe tango yo Nzambe kitatu omimoni sapo yo Nzambe la biso nyonso eza yo te ezala mosika to benga na ngona kombo na Yesu masi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Amen. Sambel. Voilà donc Marina yum tozo banda ko servir. Donc voilà. Vous souhaitez déjà bon appétit na bino. Na yebi ezalaki. Ah bon. Ok, voilà donc mesdames et messieurs, restez branchés avec RDC. On va intervenir après, mais restez là, tout lien à nous. Et puis vous allez comprendre que la nourriture est bien ou pas. Donc Marina, voilà. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC mokili ekomi kotala Eco RDC mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Eco RDC mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC mokili ekomi kotala Eco RDC mokili ekomi kotala Eco RDC mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo Eco RDC
Conception, y'a boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga Kotoyo, Natananga Kotoyo. Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Chibo Chihuahua. Tokomema bango kaka kenela bango kaka boya. Tokonyata bango kaka boya. Tokopina bango kaka boya. Tokokimesa bango kaka boya. Umela yo yo. Umela yo yo. Eko RDC. Umela. Umela yo yo. Boss Jean Chibo Chihuahua. Umela yo yo. Umela yo yo. Eko RDC. Umela. Umela yo yo. Boss Jean Chibo Chihuahua. Mama Bonheur Zalaka Kawana. Pour Ego RDC, Yango Demaka. C'est la classe et la différence. Amama, 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 amama yaka kotala. Émission na bino yango. Elobo ya basta. Amama, amama, amama yaka kotala. Émission na bino yango. Na ndenge ya télé-réalité. Amama, 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 amama. Ego RDC. RDC. Nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato epesi Eko RDC. Balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musique. Émission losambo ejali. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Eko RDC. Sinde mokili ekomi kotala. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Bamama bayaya baleki. Site ligne ya internet botala. Eko RDC. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Eko RDC. Émission mokili ekomi kotala. Eko RDC. Site na lingaka mingi oyo mana. Eko RDC. Mesdames et messieurs, quand nous sommes to kati fufu to lié, c'est-à-dire na lié nga lié na bête continuité hermo pour attirer vraiment parti mon pas na 6 on a clôturé parce que Finika, on est derrière la lumière du jour, donc l'obscurité nous fait vraiment défaut par rapport à tout. La grande, ça va? Ça va. Vous voulez bien? Adale makasi taka poncho na éviter et katinga misabi. Donc en tout cas, bat balia ba oluba. Donc moi été balama ba point mais on despoufat. Route balamba point c'est point c'est boso to moni benande. Papa, ya liboso yango bo moni mais bo yo ki pe gu. Donc elengwe bimeli ana éviter. Oza lo boko mama. Donc Marina mi pe lo boko ya mama. Donc taka ba mère na biso de ba boma. Donc biso pe bana to landi bangoti. En tout cas le bilenge zawa. Ya point. Mon mbote na bato. En tout cas na souhaiter mbote na liboso non. Na boss Thibaut Chihuahua pour avancer si biso lelo yo dans ye pas la na kuna ba kena au grande sœur Marina pas près et là ko soudé te Marina ndala ndinga en tout cas na pesi mbote na ngali susu na pasteur na ngadi dina kwanzambi Abraham bisika azwami na église terre promise na pesi mbote na ngai et pas ya maman na ngati Bola Rose na pesi mbote na ngai et pas ya Jérémie dina kwanzambi na pesi mbote na ngai pas ya Keren pas ya Biga pas ya Cheribert en tout cas na pesi batnyo mbote pas ya Josa en tout cas talaka ye prêtre les boga batika e talaka ne na omona en tout cas Abigail Bila, mesdames et messieurs, on est là, de l'autre côté, on fait le tour comme ça. To banda bona suka. To kita malem to sauter là non. Compétition chef. Bonjour encore. Ouais, bonjour pe na ba union so baota la biso mais bas ki biso parce que to pesi bonga petit rolia mais ba lia ga mbungere de ba lia wana. Et ça on lo type so to lia point. Donc voilà. Voilà. Au Bandeli Soko s'est présenté aux artistes. Ouais, un artiste comédien car ndenge motema ya boss Chibo ninga zui di kansina kata motema na soutenir ba biso ba artiste ya Malueka. Donc comme on a jeté 37 l'homme parmi l'homme. Donc vraiment tout ça on a compte
koya ko soutenir ndeko na biso Marina grand star de ya bavantité quoi donc to bomoni ba chosa ba poza Yannick Mbonge ba papa mko bazawa ba biso tozawa da c'est vraiment makambo bien vraiment donc voilà quoi dans le lot tout lien sur pointe tout lien sur pointe na moi fufa c'est mon moi poisson moi pilipili donc voilà quoi donc vraiment dans les bons nyonso ki toko c'est moi le romo parce que moi bonjour na batba Hollanda yo et puis talaka togo les artistes les gardien moi la taxi ka ba prendre en tout cas soto sangani boyeza grâce d'abord ya Nzambe pe motema malamu ya boss Thibaut ah pour nous to sangani po na ye quoi po na ye vraiment sans dans soto to ten kombonti c'est to abengra donc na boss ente ko pesa pe mbote na les États-Unis par Olibweni Olibweni na Bosto to boss ente na kata Angleterre to moni va Antos na kata Angleterre na boss ente ko pesa mbote na Niger Pira Niger Pira do place ça vraiment je t'aime transférer yo donc na profiter pas na profiter ko senga pas boss Thibaut nous on a sérieux vraiment bolimbisanga na ndinga mabete quoi boss Thibaut to mona artiste ebele ba bima ils appellent batumsu ba bimisa bango so pe bimisi ba je t'aime transférer ba papa mukuwa mutu oyo eza na mayele mutu oyo vraiment za mayele esa fo sa musala so ebo bimisi biso lokwa ba vejo sande ba bima lokwa ba président yani mbongi ba bima biso beso to bimi et ça moi bien musala ezali en tout cas musala eza vraiment merci donc ba vraiment ba landango et ça bien merci côté déjà papa moko na lingi d'arrangement te oya on nzulu kisanga biloko pamba eloko valeur donc et que Marina c'est une surprise point ya liboso papa chéri alia Mariam Talamba taka papa chéri abima na moto Marina stupo binadama nabi nazina en série boss Thibaut ya liboso nzamba pambola yo na evre oyo omoni boza mingi te bozo pesa chance na génération oyo ezo na venir musala oyo boss Thibaut nzamba pesi bino po bo soutenir evre biso bano oyo tozo na sima ya ba vie de loin ba vie makaya banani et puis on sentir déjà qu'il vit de loin te wana mon vie na respect makaya pour ye via sali marche ne tozo belé auto na sima marche wana mais ba lineme keseni via sali marche eza lokola ndeto ba ge wenge omoni eri bayembi la franc congolais lo ka kanzi ko sala na ndingene bana ya Congo to sang omoni tiko yo tisa répéter blo mais bayebi ke za papa mikuwa na bo santé na Allemagne Frida tama mama na kecha tamba boss Thibaut respect mingi atonza ma pamola evre non ta boza posta mnyeme obimi je ngombong na bo santé tutu ya babi mbuli na Allemagne no yetenga ozoti ni nga train na kochanga on a train ba pinye ja na babanga yo sala mukoni na njeni ya bakongo e onjulukiza train na eloko uti projet ya chaki na bo ya Thibaut non la kingo le big kombi vient na matete na bula na ngai a jobula na site balingo kata na leopard pour na bula ba kombi mais ba change ba kamne ngane na kombi bango la kia chinga na kombi na seli ba surprise ya Thibaut chena mai hélicoptère te dépense pour na carburant. Merci beaucoup papa Moukou. Voilà, mesdames et messieurs, on continue. Mbonge, encore une fois. Les grands journalistes. Oui. Depuis na botama na yoraka pointe. Mais pointe on a là en tout cas ma sécurité. Au Peneza pointe c'est lamba mine ba norme moko normal. Yango le moni dans tout ça, il faut te remercier Jean Thibaut Chiboaboa. Ba lebi ba biloko yango ndezalaka. Hein et lambe la boye soupe ya boye. Kitoko ya boye vraiment donc on sentit na au lié penande te je sens de libomene c'est le moteur amelinyao. Nyo chose à pointe. A gonfler wa mutemeli lapin. Le wa mutemeli cochon. Pointe tala pointe ngetse libomutala. Tala ya stopper mukeko. Les messieurs mandamu les autres qui t'attendent hein faut que me libomene ndeni. Ate avia ndi mose kitarako. Ya ndi mose kitaka. So ba tie ya ndi mose kitaka ah. Osomona biloko ngo. Donc Jean Thibaut Chiboaboa yao yango wana musika kotozali na bosanité Gabin de London Blanchard Djema na Suède yeyo mono yeyo Josa Djema Hakim grand frère propre na niveau de France donc Josa Djema c'est que bana ndeko na bébé Djema ekofo na Bruxelles voilà donc Josa Djema Blanchard Djema yao yango wana Hakim kifuta na bosanité bof na ngai Dings distance na niveau de Paris numéro de téléphone pour na bato pe ba voilà nini mbonge c'est ça bato tout balinga mbonge gumbonge tout ce que ezali eza toujours potana to bunda kaka pour nous soutenir biso pe za pe bien
plus na biso à 00243 0933 79 05 0933 79 05 89 939 18 24 sur le bengi biso 89 939 18 24 tout ça peut hommage à Mbonge le 28 juillet depuis Kenda au déjà 11 ans boromona ndi to sala ngo avec les rats et pas Jean Chibo Chiboaba donc Mbonge zali abonné du forum les grands journalistes en tout cas n'a senti vraiment Jean Chibo Chiboaba journaliste ne bango yoyo aux journalistes la crédibilité donc azane lobeli dans respect donc accompagner comment la journaliste a boyé après ce qu'on a petit foufou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc. Oh, voilà donc bébé Djema et Kofo depuis Bruxelles, merci à toi, on a ma surprise, donc on est là ensemble, bébé Djema et Kofo, merci infiniment. Donc merci à toi Thérésia Maboko, Maman Bobi Ladawa, Thérésia Maboko, Pembe, Yajosa, il a fundo pas Gitambal. Tolia Safu, Tolia Safu, Likabo Pembe, Kwanga Bakati Ndamu, Atiena Mesa Tolia. Son akosi bana poto baebi iyo po yebi yango iyo mto sala ngo malgré tout ya Johnny Tsakala mutakala un peu du fumba sala Tolia mama top lilubu mbisa mai na likemba ata bo critica ata bo loba bien ata bo loba mabe boyebi mais petit c'est propre Marina kindoki ojiba lobi kat na bonzambe légumes un peu de poisson foufou ya bien. Maman, félicitations. Hein? Merci. Tout ça commentaire de petit sœur l'a mis bien. Bon, si on a commenté pour la petite sœur, bon, on a autant de leader dans des places à Sali. On a vu M. Moutou. Mais on a autant de leader, oh ya kala, oh ya salaye. Nani comment on est? Via. Ok. Via za collègue nanga, dans monde de théâtre, tout ça les banzonzi belé bana poto boyebi. Tout ça, vie à folie, moi, moi, donc, il y a un poteau, il y a fleur. Tout ça, commenté pour nous, à Lambi, à Ebiko Lamba. Jean Chibo, aux producteurs, moi, les producteurs, nous, tout, on a un zonzing. Na flatté n'a pas été producteur. Je sais rien. Surtout de Londres, je sais. Tout le monde, Johnny Fire, je sais. Banan, sans faute, domazé. Alors, tout ça, et là, on a le baba na poto. Bana Paris, bana Suisse, Belgique, États-Unis, Canada, bakter na bino bango. Bon, ngana za ya balé o baleki ya, tozana ba baleki. Bon, soto tila ba bakali. Tala na bango maté. Mais à partir ba journaliste, o ba yé, na grand cameraman na biso. O so ba imanja. O bino bomoni bana poto, bazana tala na bango. Soto tila ba bakali za mabe nzambe akopambola te. Jean Chibo. Soto a besoin ya Marina. Nga Josa Nazali, baleki pe bazali. Soki sengi bagag, toko sala. Soki sengi pe ba pièce, toko sala. Soki sengi nyoso kolingana, toko sala ngo. Merci coup de chapeau nzama pambola yo. Abaksa ba moyen. Dédicace rapide. Ba dédicace ezanga merci malgré tout. Jean Chibo Limiere ke ibana poto. Na bani libanga na ngapa na kona États-Unis. Nièce na ngai Valérie Nangana. Motema ya pati vangu. Papa na Cheskovi, basalam. Na koti na Paris, petit na junior titenge. Ato pesa ke lokote, etalinga iteme na sobwaka. Na ko kota na ni na Ferland. De Max Mayas. Mwana moko mayele mwana de Luanda, so tali basket na lokolo. O sepel na ye. De Max na soliate. Ya ono na zali. Na koti na Luanda ana, na bwaki Sylvie Mampata, Sylvie Malonda, maman na Jordini, basalam. Mais numéro ezanga raté. Na yebi ke lumière du jouer kei. Son azui plus 243 Nabaxi 85 37 65 538 plus 243 85 37 65 538 numéro na nga wana ba fan olingo benga nga abenga sobe libanga na kobwaka. Notre artiste Marina
Marina, donc évoluant dans le groupe de Mouyombe Gauche. Donc, Marina est là aujourd'hui pour le Boya Bastard. Pour ça va tout plaisir. Merci à Mireille Kouaman à Paris, de la part de Boss Jean Thibaut Chibobois. Merci à Carla, la métisse blanche, na Portugal, donc Baseco depuis Portugal. Merci à toi. Merci à toi Cyril Nataboufatou depuis Dallas. Je vous dis merci infiniment. Et merci à toi, bon anniversaire à toi. Hein? La femme sage, Johanna Koulimba, la femme sage, donc merci à toi. Voilà, mesdames et messieurs, Cyril Nataboufatou, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais on va faire parler Marina. Marina, merci, félicitations, merci. On l'habite très bien, vraiment, ça nous va droit au cœur. Omoni bandeko bayaki, n'habité et salionde nindo moni bandeko bayaya oyo. Et ça l'inga vraiment bien. Parce que Nandima quitté, Namoni ke bandeko na ngai ba yo rejoindre nga, ba eto kabola moi loko yo. En tout cas ça n'inga vraiment bien à sepeli vraiment. Marina ba monaki na habité yo yebisa bomba landaka ka parce que moi to récapituler bané ndo bandagi ezate parce que total la verdict azo signé nga déjà Times moi mbambote et puis to clôturer na bisona. Ah balandaka nde ba moni ndenge na sali balanda vraiment ba s'abonner vraiment na pesi mbote na ngai na gentil boti bois ah boss. Papa boss eloko sala nga donc on dit matin na mona on le quoi hein net mondo to mo boy mais la réalité en tout cas ça nga ba bien mo boy si ko sala pesi merci nzambe la nga pambola yo pe ba fan nyonso ba linga Marina énergie na zawa na rapona ko sala musala pona ko sepel sarabino numéro na kané na lobaka plus 243 82 79 0053. Plus. Yo peut téléphoner déranger fort. Ah oui, hey ya boss, gentil boti bois. Ah ça le bail déjà. Non, to mona mukokoli, ata yo moko vraiment. Ba mona Marina mo sikito ko bona to mona mukokoli, ata yo mo esopanga it. Hein? Mo biloko na ka obwaki kaka. Bo bazalit. Na mo meti no avana, ça nga bien. Merci. Voilà, nani so pesi dédicace na yo aussi. Ba fani nyonso dana pesi bango, so na pesi bango nyonso tu na bano tanga baze belé. Oui. Voilà, na pesi master nga tout ba travailler na métro bar Bandal, master nga Christian Mondabi. Voilà, donc merci à toi Christian Mondabi. Merci à toi Verdict 24 derrière la caméra. Fanny Katalea, Nora Kalonji. Eko RDC ne tombera jamais. On est là, mesdames et messieurs. Libanda na Yesu, Bomo Ezalité, Myriam Mwamba. Bisous, bye. Surprise, Ben Jamba, c'est absolument. Tokati.